biso par la grâce de Dieu. Na 2 Rois verset 13 à 17. Na biso o tobandai kotozo semaine mobimba tolobaki ete Nzambe azali Nzambe oyo epa na ye impossible ezalaka te. D'ailleurs, étant que moi na Nzambe esengeli olongola mo oyo impossible na kati ya monoko na yo ezali te. Impossible elongwa na monoko na yo. Namonaka bato mingi babengaka biso bazolela papa na koki so te. Oui, namona nalobaka ezali malamu parce que toza bato toza na nzoto ya mosuni. Mais epa ya Nzambe impossible ezali te et puis erotikala kozala te. Epa ya Nzambe tout ezalaka possible. Et lokola ngai na yo tozali mwana na Nzambe. Lokola ngai na yo tozali na semence ya Nzambe, cela veut dire que epa na ngai na yo tout ezali possible. Bien que okoki ko passer pour le moment na tangu mwa muke ya malili, mais epa Nzambe tout ezalaka toujours possible. Alors bien aimé dans le Seigneur, situation moko elikaki awa Élisée azalaki na mosali na ye. Alors mbala moko bazalaki attaqué epa ya banguna. Zokande Élisée azalaki kaka na serviteur na ye bango mibale. Alors serviteur na ye abanaki kobanga. Abanaki kobanga peza makasi koloba ete Élisée toza kaka biso mibale sikoyo. Tala ndenge batu tala ndenge batu bazingi biso basala biso mabe. Banguna bayaki wana bazingi bango bien aimé. Et tant que batu ezaki na ba cheval na ba char ba soda bayaki na butu bakangi ville mobimba, bazingi ville mobimba, ba soda na ba char bazingi ville mobimba. Alors Élisée azalaki na kati ya mboka wana. Serviteur ya Élisée pe azalaki na kati ya mboka wana. Mbala moko serviteur ya Élisée abangaki. Ndenga moni attroupement. Ndenga moni batu zipi ville wana. Ndenga monaki batu bakangi mboka wana. Abangaki pona komona bazalaki na makasité devant batu wana. Bien-aimé dans le Seigneur. Souvent na vie na biso ezape na makambo ebele ekangaka biso. Ezape na makambo ebele oyo ekangaka biso et entouraka biso. Peut-être okanga eza peut-être situation à famille et entouré yo. Situation à musala et entouré yo. Situation à mwana et entouré yo. Situation à ndaku et entouré bien-aimé. Quelque part na vie bien-aimé, à un moment donné bien-aimé, biso batu tozalaka pe entouré na ba réalité, tozalaka entouré na ba problème, tozalaka entouré na ba difficulté o ekangaka vie na biso. Et l'homme de Dieu ezalaki ndenge wana na Élisée. Na Élisée na mosali na ezalaki ndenge wana. Mais Élisée azalaki na confiance epa Nzambe. Pona mosali pona serviteur ya Élisée amonaki ete ezalaki impossible. Ya komona ebele ya batu bazingi bango. Ya komona ebele ya batu ezingi bango. Pona serviteur ya Élisée ezalaki un grand problème. Ezalaki situation moko critique, ezalaki situation moko compliquée. En réalité bien aimé, étant que batu, c'est vrai ezalaki situation moko critique. C'est vrai, ezalaki situation moko compliquée. Ezalaki impossible selon bateau. Ezalaki impossible selon serviteur ya Élisée. Mais selon Élisée, aibaki Nzambe oyo andimelaki, Élisée amonaki yango ezalaki impossible te. Élisée amonaki ke Nzambe oyo asambelaka, il est possible. Ata baza batu mibale alongisa bango na ba difficulté, na ba problème o nyonso ezalaki kozinga bango. Yango nazoloba mama papa, ce n'est pas impossible. Et pas Nzambe ezali possible. Quel que soit makambo ezali ko entourer yo, quelle que soit pression o ezo matana kati ya vie na yo, quelle que soit tension o ezo sala yo, quelle que soit pression ezo kotungisa yo bien-aimé, nazako biso bien-aimé, za na kondima bien-aimé, o yazali kati na yo, il est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen, amen. Parce que pour na serviteur ya Élisée, problème wana ezalaki insurmontable. Pour na serviteur ya Élisée, problème wana akodominer yango te. Il arrive aussi biso pe bato, il arrive aussi na certaines réalités que tout monde a makambo o eza kozinga biso. Ba difficulté eza kozinga biso. Ba situation eza kozinga biso. Quelque part, tout monde a été
tokolonga na ba problème wana te. Quelque part tomonaka ete tokoki jamais kolonga na ba problème wana. Mais nazwe biso mama papa, quel que soit likambo eza ko entourer vie na yo, nzambe aza na bomoi, nzambe aza na bomoi, apeso makasi olonga problème wana na kombo na Yesu. Quelles que soient les réalités, quelles que soient les difficultés, oye ko kanga vie na yo, oye ko zinga vie na yo, kobangelo komoko te, kozala na kondima ya impossible te, zala ndima ya possible. Ndeko moko abengi nga lelo abi ah pasteur, nazo comprendre famille na ngai te. Donc maman moko plutôt abenga aza muta congolaise ya Brazzaville. Abenga bi papa, nazo comprendre te. Ngai moko makambo ya bana, ngai moko makambo ya libala, ngai moko makambo ya musala, nabi mama. Ata makambo nyonso wana zingi vi na yo, mama respirez bien. Ezali impossible pa nzambe te. Yango nazoyebisa mutu moko ozolanda ngai, nazo déclarer na kati ya vi na yo, quel que soit makambo oyo ezingi yo, kozala battu te, kozala découragé te, yo tala epa nzambe. Élisée atalaki epa nzambe, amonaki ebele ya batu oyo bakangaki bango te, mais amonaki oyo bango oyo bazalaki kokingela bango, ba ange bazalaki kokingela bango. Pona mutu, pona serviteur Élisée, ezalaki impossible babima na kati ya situation wana, mais pona Élisée ezalaki possible babima na kati ya situation wana. Il arrive aussi dans nos vies bien-aimés, tout le monde a makambo ebele kangaka biso et entouraka biso et zipaka biso tolobaka ete nakobima na situation ndenge nini. Mais je vous dis bien-aimé, peu importe situation oyo kangami okobima. Biso kutu bata mokili ata na telemi na autoroute ndenge nini embouteillage, mais olingo lingate embouteillage ekosila nakobima na kati embouteillage wana. Yango wana pe nazo déclarer na vie na yo mama papa, quel que soit embouteillage etelemi na vie na yo, nzamba kosunga yo okobima na kombo na Yesu na kati embouteillage wana, parce que rien n'est impossible à Dieu. Nalingi ozwango na kati ya vie na yo, nalingi okotisa ngo na kati ya kondima na yo, nalingi okroire nango, nalingi okonfesser yango, oba ete nzambe, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible, bien-aimé. Bien-aimé, problème nabiso et qu'on semble insupportable. Alors, bien-aimé, nazako biso bien-aimé, ceux qui aux hommes ont été problème on est insupportable. Alors, mon connaît qu'on a été impossible, 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 impossible. Nazako biso mama charisme, papa charisme. À partir à l'élo, zoa mot impossible. Longo lango na kacha monoko na yo. Longo lango na kacha ndako na yo. Longo lango na kacha ba démarche na yo. Longo lango na kacha maladie na yo. Longo lango na kacha ya procédure ya libala na yo. Longo lango na kacha célibat na yo. Longo lango na kacha ya kolela na yo. Zoa mo oyo impossible. Longo la yango bien-aimé. Longo la yango bien-aimé. Ce qui mo impossible. Biso batu tolobaka yango, mais nzambe alobaka impossible te. Et si kamo kote na Bible, nzambe alobi ete ezali impossible. Alobi impossible pour na ye nzambe. Alobaki ete ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Yango naza ko déclarer bien-aimé. Ko naza ko déclarer bien-aimé, matisa kondima na yo. O nyonso zo vivre, o nyonso zali ko traverser. C'est possible et si là, c'est possible et si là, c'est possible et si là, au mon a gloire en Zambé, au mon a loboko en Zambé. Car notre Dieu est le Dieu de l'impossible, bien-aimé. Nzambe tosambelaka azali nzambe oyo tango ozali na kati impossible ozali ko s'approcher na ye, il est là pour te donner la solution. Yango na ba apôtre bandima kite ete Yesu akotambola likola mai bakamwaki bagangaki balobaki nani o azotambola likola mai, parce que bango bazalaki na mai mais batambolaki likola mai te. Il a fallu kaka Yoshua Mashiach, le roi des rois, oyo azali nzambe banzambe bien-aimé. Mais bien-aimé, azan nzambe banzambe, c'est bien-aimé. Nzambe oyo apesaki Abraham bana bien-aimé, tanga azalaki stérile, bien-aimé na kacha ki mobange na ye. Nazwe biso mama papa, nzambe apesaki Abraham mwana, et non tango Abraham azalaki jeune, mais tango Abraham akomaki mobange. Natalisaki bino bien-aimé, ki mobange zali nini, ki mobange zali place yo olembi, ki mobange zali place yo makase sili, ki mobange zali place oleli olembi, babengaka ngo na terme spirituel mobange. Babeke nzambe apesaki Abraham mwana,
tango akomaki nini mobange yango na biso bien-aimé quel que soit mobange yo komi mobange ozozela likambo wana oza na espoir ozozela toujours likambo wana ozozela ko désespéré te nzambe na lola azali nzambe ya baka impossible na tango le miso makasi eza na yo ozosala oza na kitoko ozosala makasi na nzoto ezali ozobondela mingi bien-aimé peut-être na tango wana nzambe azopesa yo te parce que Abraham azalaki na makasi azobondela nzambe pesa ngai mwana kasi mwana yaki te mais tango kaka Abraham alembaki yango wana nzambe mpe yaki akotaki apesa mwana mais yo oza Abraham te mpo olemba bien-aimé yo oza Abraham te nazodeklare okolemba na vi na yo te nzambe akosila te kopesa yo eloko oza nango posa parce que il est Dieu des cas impossibles bien-aimé aza nzambe oyo azali nzambe baka impossible tia confiance epa na ye tia confiance bien-aimé tia confiance epa na bien-aimé bien-aimé nzambe a Élisée alobi na serviteur na abike toza entouré na basoda ya Syrie toza entouré na basoda ya Syrie ozobanga mpona nini etanga fungolaki ye miso amonaki armée ya nzambe oyo ezalaki kokengela bango yango nazwi biso bien-aimé oza na armée ya nzambe oyo ekengelaka yo oza na baange céleste oyo basalelaka mosala olala lokola soso nzambe atindaka armée céleste ekengelaka yo kobanga eloko moko te makambo oyo ezozala impossible mpo na bato mais pano ezali possible bien-aimé oui zala na kondima bien-aimé zala na kondima tiango mpe epa nzambe bien-aimé kondima na biso esengeli ekola na koyoka parole de Dieu kondima na biso esengeli ekola na véritable parole de Dieu bien-aimé a besoin nzambe matisa kondima na biso face ya baka impossible parce que la Bible déclare que azali nzambe ya baka impossible nini oyo ezali impossible na vie na yo yebisanga yango nazwa parole de Dieu nabeta possible likola likambo na yo yango wana bien-aimé yo mutu ozali komitungisama na ya un problème na une réalité zwa possible zwa oyo babengi possible zwa yango bamba yango na kati ya liloba bamba yango na kati ya esika ezali kotungisa yo okomona nzambe akosala na kati ya vie na yo c'est un Dieu de choses difficiles c'est un Dieu de cas impossibles yango wana azodéclaré depuis lola tika ete nzambe ya baka impossible akota na vie na yo nzambe ya baka impossible akota na libota na yo nzambe ya baka impossible asala na kati ya vie na yo et mpo nzambe asala na kati ya vie na yo na baka impossible esengeli augmenter foi na yo esengeli omatisa kondima na yo parce que la Bible déclare ceci tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu est possible à Dieu kozala na foi ya serviteur te oyo amonaki impossible balonga basoda ya Syrie kozala na foi ya serviteur ya Élisée te oyo amonaki ete ezalaki impossible balonga foi ya bamoabite kozala na foi ya serviteur ya Élisée te oyo azalaki komona ezali impossible kolonga banguna mais nazo déclarer yo kolonga banguna na yo yo kolonga banguna na yo yo kolona banguna na yo na déclaration ba parole ezali komana kati ya monoko na yo car tout est possible à Dieu est possible à celui qui croit lokolo zo croire nazoba na mutu moko na pokwa lelo lokolo ozo croire nzambe azozongisa makambo nyonso possible na kati ya vie na yo ate esika oyo babomaki kombo na yo nzambe azosala possible miracle kombo na ezozonga ate esika oyo babaki barefugio passeport nzambe azosala miracle passeport na yo ezobonga ate esika oyo balobaki ete badekrete maladi mpo na vie na yo naza koloba nzambe na lola azosala makambo ezobanda zala na kondima dès cet instant à partir ya lelo makambo kitoko ezobanda na kati ya vie na yo à partir ya lelo makambo kitoko ekota na kati ya ndako na yo à partir ya lelo makambo kitoko omone yango parce que abongwami te aza le même hier aujourd'hui éternellement o shikora kabare shikara
peu importe ce que tu vis, ezala likambo yo ozomona etalingai te. Peu importe situation oza vivre etalingai te. Mais moi, j'aimerais seulement te dire, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Naikaka na liloba moko na loba na pokwa lelo. O nyonso ozomona ete kokokisama te. Makambo nyonso ozomona ete kokokisama te. Bien-aimé nazoloba na yo ekokokisama. 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 Parce que tout le monde de la Nzambe na bon moyen, ou a changé kate, ou a ça le même hier, aujourd'hui éternellement. Ozobanga nini. Nasi la fois passée, na pesaka bino témoignage. Ya mwana na biso moko azaki na sida. Mwana, quand tu parles de mwana, mozali enfant de la foi. Azaka na sida peza makasi. Azaka na sida peza makasi mwana biso wana. E kana eka kangai na mama dodo mto ebaki. Ezalaki pasi tobondela kabutu moi na minute o bien-aimé nzamba sala grâce likola mwana wana nzamba salela e grâce moko ya kosakana te side sila abika donc soki na to benge kutu lelo na esengo azo sepela poani bien-aimé parce que nzambe asalaka bien-aimé nzambe asalaka oyebi bien-aimé bato balobaka nzambe asalaka te batalaka problème na bango. Omoni soko ozotala problème na yo okomona eke nzamba kosala te nazwe biso mama na ngai longola misu na likambu na yo wana longola misu po soko ozotala ngo bien-aimé omoni bien-aimé soko ozotala avion na misu boye okomata na avion to kobanga yo moko soko otelemi mpenza boye na okoti na kati avion ozotala avion okondima te ke yo moto okoti na kati avion po somo ya avion na likolo bien-aimé na likolo bien-aimé soko oza na kati avion ezalaka somo ya kosakana te otali avion otali liko otali mwa appareil moko bofali bino nyonso lokola basardine na kati otali na se moi bien-aimé okoka te mais soki tomataka na avion tomataka toujours par la foi tomaka ete na kokoma soki tozomata na avion nazaka toujours na foi na kokoma c'est ça encore les miracles de Dieu bien-aimé soki avion kokoma na destination ezali grâce ya pilote te ezali grâce ya nzambe moto asalaka ete batu na ye ezala bapanye ezala bandoki ezala bata mitema mabe oyo bamataka na kati avion bakóma na destination finale soki ezalaka nzambe te bien-aimé mais avion moko te mataka na likolo parce que l'esprit méchant oyo etambolaka dans les airs ezalaka na colère makasi kokanga kolia komela makila ya bato mais tozalaka na kondima na avion tozokota na bandoki na bamiyibi na baoccultiste baza na kati ya avion wana mais naza na kondima ete na kokóma na kati ya destination na ngai voici encore là les miracles de Dieu dans la vie de l'homme bien-aimé. Dieu est un Dieu de miracles nazo senga no bien-aimé soki bana Israël balelaki parce que miso na bango etalaki mai tango bamoni mai bazali kolela tango bamoni mai bazali kolela mais nzambe alobaki na Moïse yo kotala mai te tala ngai ça c'est le miracle de Dieu nazwe biso bien aimé ata problème yango ezali ya ndenge nini kotala problème wana te tala oyo nzambe akoki kosala c'est parce que Dieu est capable de faire bien aimé faut témoigner katango nyonso na kati ya vie na yo il faut komisaka nzambe ete nzambe yo kosala nazana kondima ete nzambe yozo sala likambo na kozwela ngo solution ate eza monene lokola nzoko nazozwela ngo solution na kombo na yesu ate eza problème ya ndako ate eza problème ya fiançailles ate eza problème na ngai ya mbongo nazana kondima ete yo ozopesa nga solution naza koloba lelo nzamba peso solution nzamba peso solution kotala maladie na yo te kotala te na compte no oza na mbongo te kotala te ke oza na maboko ozangi kotala te ke séjour ezali te kotala te ke oza locataire kotala te ke bazoliesa yo kotala te ke vino eza kodépendre epai ya bato kotala te ete libala ezoya te mama papa kotala yango te mais tala oyo nzambe azali capable ya kosala kotala maladi na yo te soki otali maladi na yo okobanga soki otali maladi na yo okomona ete nzambe ayokaka nga te mpo na nini bien aimé je te dis une chose regarde à Dieu okokufa te gloire ya nzambe nkembo na nzambe ekomonisama na kati ya vi na yo parce que azali nzambe oyo atikaka biso tokota na impossible po ya sala na kati ya vi na biso azali roi des rois nzambe wana sala na kati ya vi na yo yango wana azodeklare a partir ya lelo kotala na kati ya makambo na yo te kotala maladi wana te ezotungisa yo kotala maladi wana te
Côté la te ndenge nzoto ne bebi na sida. Côté la te ndenge nzoto ne bebi na cancer. Côté la te dossier wana ndenge ba bloqué. Côté la te makambo eza ko tongisa yo. Tala o nzambe ko sala na kati ya vino mama. Alors, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Bota ila nzambe. Azan nzambe ya impossible bien aimé. Neyebi mibali o bazalaki ben puissant babota. Neyebi basi oyo babota kate babota. Neyebi bato bazalaki na bapasi makasi ya maladi nzambe asongi. Neyebi bato oyo vida bango ekomaki na suka nzamba sali namoni yebi bato bien aimé balobi ete yeba kobimisa ye lobi na kati ya baer na ye mais nzamba pesi ye solution neyebi bato bien aimé balobi ete maladi ne wana okowumela te bazowumela neyebi bato ebele bien aimé babotaka te o bien aimé bazobota surtout na charisme awa neyebi ke nzamba pesi bana na nga mingi ya basi bana mpe bakobota kala mingi te neyebi ke nzambe wana asalaka totia confiance epa nzambe wana aza nzambe na miracle nazo déclarer na kati ya vi na yo mama na ngai longola misu na yo na kati ya likambo wana zwa misu na yo talango na tala nzambe bien aimé tangu bana Israël batalaki mai bazalaki kolela bamonaki mai eza munene bamonaki mai ezali munene o bayekoli mpe batalaki mai babike mutu akoko tambola likola mai te mais tangu batali bamoni Yesu ezalaki eloko mosusu bien aimé tala Yesu na kati ya vi na yo na tango bien aimé okangi misu na yo osimi motema na yo ngana kobondela po na yo na suka na kopesa malobe pa modérateur parce que enseignement na biso ya tout est possible à Dieu esili lelo nazo bondela nzambe po na yo nzambe na lola naza kobondela papa oza nzambe ya miracle eloko moko te ezali impossible pa na yo nazoloba siko bien aimé nayebi te nini entouré mwana nanga Anita nayebi te nini entouré mama Dembo nayebi te nini entouré mama Ikabo nayebi te nini entouré ba mama nanga nyonso ya première génération na deuxième génération nayebi te nini entouré biso nayebi te nini entouré oh nzambe na ngai ba mama na bandeko na ngai ya France ya Allemagne ya Belgique ya Londres ya Suède ya Norvège ya Italie États-Unis ya Canada nzambe na ngai tate ya Belgique papa nayebi te nini entouré bango nzambe quel que soit makambo ya entouré bango yoza nzambe na miracle okobimisa bango kati na makambo wana na kombo na Yesu epa na yo impossible ezali te oyo azomela kisi mpo na sida pesa ye guérison oyo azomela kisi mpo na cancer pesa ye guérison oyo azali na badossier ekangami nzambe fungola dossier car rien n'est impossible à toi nzambe papa a partir ya lelo mutu nyonso azwa misu na ye atala yango epa na yo yango wana nazobondela mpono mama nazodeklare soki bato batiaki impossible na kati ya vi na yo nga nazotia possible nazotia possible nazotia possible nazotia possible nazotia possible nazotia possible nazodeklare en qualité ya mosali na nzambe ane oyo ekosila te nzambe akocreye ba impossible na kati ya vi na yo ane oyo ekosila te oyo nyonso ozali koloba ete nzambe kokokisama mokolo nini nzambe azokokisela yo ane oyo kanga date ya lelo le 13 septembre naza kodeklare likolo ya vi na yo nzambe azofungola nzambe azosala nzambe azopesa alo bien aimé na tango bien aimé obandi kobondela kodeklare koloba nzambe nazali korefuze impossible naza korefuze impossible nazolongola kati na vi na ngai bondela nzambe mpe na suka nango mama na biso ya modération azwi tobondeli nzambe pendant 2 minutes na kombo na Yesu na suka modératrice azwi o shikora kabare sikare nazobondela papa na kombo na Yesu papa yoza le roi des rois o Dieu papa la toi nazopambola kombo no papa nazokomisa kombo no papa nazonetola kombo no papa oza nzambe tata impossible n'est pas de toi impossible n'est pas de toi impossible n'est pas de toi nazotatola kombo no papa yo sala katata na pesio merci tato ozali nzambe na biso lève toi papa topamboli nzambe ozali nzambe baka impossible ozali nzambe baka difficile nzambe tozolela totiki nyonso na maboko na yo topamboli papa zwa lokumu ezala beni na kombo na Yesu tobondeli boye au nom de Jésus alléluia naza korefuze oyo ezali impossible naza korefuze oyo ezali impossible na kombo na Yesu papa oh, shikora kabare sikare rokoba kabare shikora kabare sikare tozo peso merci papa na kombo na Yesu gloire à Dieu papa tozo déclarer na kombo na Yesu amen amen tozo ngisi maloba na modération gloire à Dieu.
Makalo na falo na sima na biso. Tugushikaniye imitima